batata bandeko, combattante, combattant. Nabanzi, maman Nabiso Rose, Boyata, la dame de fer, à ABC Bino, surtout, likambo etali ba maman, de voir Nabino pona lobby. Kasi, makambo lobby, c'est vrai que à s'adresser na ba maman, mais ba papa pe esengeli ba yoka. Likambo ba lobby na ba maman, etikala kaka na ba maman te bino pe boteleme. Ngai nakoyebisa bino kaka likambo etali débat o ezali kosalema po esengeli boyeba yango na niveau ya communauté internationale parce que eza nécessaire bozana ba représentant na bino oyo bakendeke kosola na bango comme ça nakoyebisa bino makambo ezosalema kuna. Nabanzi te bozali kolanda mikolo yo bisika nyonso na communauté internationale bato bazali koloba tolingi application intégrale ya accord. Bandeko na biso pe oyo ya CLC oyo esengeli na yebisa bino ke tozali na bango elongo mayele moko makanisi moko. CLC ezali comité de coordination ya balaïque oyo basengi marche oyo ekosalema lobi pe oyo basengaki marche oyo esalemaki le 31 décembre eleki bango pe bozoyoka ndenge bazoloba ke esengeli application intégrale de l'accord. Sika bozali pe komituna bobi mais comment ça se fait siko tokoyoka na ndenge nini oyo baloba application intégrale de l'accord basusu baloba transition sans Kabila ekosalema ndenge nini bozala na komitungisa te. Communauté internationale ezalaka na ba règle nango bakambi oyo oto nakobenga ba représentant ya communauté internationale bakoki koloba te que les médiocres dégagent. Wana ezali débat ya ba congolais. Mais soki bolandi accord oyo tosignaki oyo babengi accord de la Saint-Sylvestre bokotala ke application na yango soki esalemi penza ndenge longo bami ba médiocre bakolongwa. Yango bomonaki ke ba médiocre basalaki manso année passée ba profiter tango président na biso akufi balobi ke lokwa président na bango akufi elombe na bango akufi o batikali ba pe ba médiocre lokwa biso mais bakosamaki. Tolakisi bango ke biso tozali ba médiocre lokola bango te. Topiki pende ti bango bakanisaki ke mwa ndambo ya bato badeboshaki wana bato wana bana valeur. Ke tango bakozwa bango lokola bakende mpo na nzala tango bakokende kuna biso awa tokokufa libela. Kasi bayebaki te ke leader na biso amibotaki soki plus de 10 millions de fois. Lelo Tshisekedi moko akei mais atiki plus de 50 millions de Tshisekedi. Et pesi bango ki pelekese. Yango bozomona ke bakomi kobanga ata muselekete ya pamba. Soki bolobi marche pacifique bango balobi au non terrorisme. Bakomi omona ba attentat partout. Baluki biso na makambo bango moko ba créaki ya na Kasai kuna o babengi bandeko bala bato akamwe na nsapu baluki biso ti mayele sili bango bakomi sikoyo koluka sikoyo bandeko oyo ya CLC babi ba terroriste faut koluka kotindela bango mandat d'amener wana ebenga makaki pelekese.
yango wana esengeli to continue to beta sete nesika wana soki bazali koboya application ya accord soki bazali koboya ba marche o ezali pacifique tokomema ata mondoki ata moko te mbeli ata moko te machette ata moko te kaka na ba bible na ba slogan na biso mais soki bozomona ke baza kobanga yango ezali na tina ça veut dire que tosi tosimbi bango nesika o esengeli pona zongela likambo nazali koloba tango baza koloba na bino application intégrale de l'accord ezali façon diplomatique ya koloba que les médiocres dégagent. Donc bozala nakomi tungisa te biso bato tozali koloba transition sans Kabila toyebi tina tozali koloba yango. Po soki bomoni ndenge nalakisi bino ke basali ba manœuvre pona ko appliquer accord ezali po bayibi ke accord wana nde ekobenga na bango yango lelo bazali lokwa bato tokangi bango na kingo communauté internationale azoloba bokokende pa ite bo appliquer accord autrement dit ba manœuvre nyonso bosalaki wana pona biso ezali zéro ezali pamba bokanisaki ke bozwi rassemblement bokosi biso rassemblement ezali kaka na bomoko o bozwi wana ezali mopepe ya pamba tomoni bana Tshisekedi kuna te. Voilà pourquoi nalingai na yebisa bino yango que lelo communauté internationale communauté religieuse bandeko ebele ya ba confession religieuse nakolakisa bino te boali na Congo bo vivre bino moko ndenge ba confession religieuse nyonso bakomi sikoyo kosangana na likambo biso pe tolobaka biso rassemblement likambo ya Kabila c'est terminé. C'est vrai que tolobaki le 31 décembre eza jour na ye ya suka mais bomonaki que le 31 décembre abimisaki violence abimisi mandoki abomi bana Congo eloko wana ekoki kobangisa biso te ezali lokwa na bitumba tango ozokende po bunda na moninga na yo o azali quand même na mwa makasi yoko calculer que bon na 2 minutes na kobeta ye mais ok kuna omoni que après 2 minutes c'est vrai ko kotisie beboto ebele maza nanu donc nenga za wana baza déjà na kolangwa bibotu to kotiseli bango esengeli to lembete to continuer kobeta bibotu soki botali ndenge bakomi lelo bobangi ekoti deja na kati na bango bolanda mangungu ya ba animateur na bango te wana toyebaka bango tango eyindaka bango nde bato ya liboso bakatisaka bolanda bango te nasi nayebisa bino ke na mboka oyo peuple nde aza mokonzi eloko oyo tobandi wana bango nde mutu bakosilisa yango bango nde mutu bakosilisa yango mpo baboyaki kotosa mibeko oyo tozwaki na bango elongo lelo front na biso ekomi molai ekomi monene ba congolais tosepeli lelo ke ba comprendre que salut ya mboka libération ya mboka ezali kokende ya Joseph Kabila soki atikali na tête ya Congo liwa na biso ekoki. Voilà pourquoi ezali très important biso banso tokende na bandako ya Nzambe ya catholique o ezali
awa na kati ya Kinshasa yali 167 to bangeloko moko te babomaki la fois passée mbaloyo bakomeka lisusu te botala bino moko ndenge babandi ba barrage déjà banda lelo batieti yango partout po bato bamona babanga bobanga eloko moko te po kosambela ezali droit ya moto nyonso soki bango basambelaka te po babala Satan etali bango biso tozali bana ya Nzambe po na Nzambe tondimi tokende koafronte bango po tobomi moto te toke kosambela tango tokobima kuna tosali marche ya kafu po na kolakisa ba médiocre que tolembi mboka na biso e continuera kokufa ndenge ezokufa babomi mboka na biso ekoki toza kosenga bango eloko moko te tolobi te ke totia bango na ba prison tolobi te ke toboma bango ndenge bango babomaka biso tozosenga kaka batika pouvoir wana peuple apona bakonzine ya sika bayeba kokende parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour diriger et il y a un temps pour partir. Il y a un temps pour vivre et il y a un temps pour mourir. Ezali, dernier avertissement, oh, tozali kopesa bango. Tolingi violence te, tolingi changement. Na yebisaki bino que tozana besoin ya komema mando kite. Bomoni nere bazui kipelekese. Kaka na ba marche na biso na Bible na chapele oyo. Ndeza ko bangisa bango. To continuer ndengwana boko mona que na mikolo ezali koya changement o tozali koluka volonté na bino peuple congolais ekosalema. Voilà, naza kopesa bino rendez-vous lobby na banzela nyonso ya Kinshasa tolakisa que peuple mobimba elingi changement et boyi likambo ya Joseph Kabila na baninga na ye miyibi babomi mboka oyo abu ya